à Canada. L'été à Canada, on refait. L'été à Canada. Oh, l'été à Canada, on fait. Na promotion de saliété. Papa. On fait une andouille na yo. Hein? Tout ça bien. Tout ça bien. Hein? L'été à Canada, on fout à yo nani. Parce que l'été à Canada, on va yo. Pour prendre la route à déplacer à bout tout. Quand on va dire yo la caméra na yo tché voilà. Abandé on le papa. Abo qui fait ma banque bâtiment bon la combat faire. Si on fait la foot yo. Koyo ne mo salon gratos. Non c'est non ça na lo blaka faire et na lo blaka ba golois. Donc là ça moi na souka ba golois. Donc jamais na la TV pour la faire été. Ba golois ne balinga ka faire. Yango mo na otanga kombo ya faire. Donc là ça porte parole ya ba golois ya faire été. Donc yo bande no ka koloba loba na yo. Ngai na zaki na o biso zaki na ngo posa. Stade de Marty et ça récite. C'est tout. Auto gagné en moi. Parce que bon ba o bon mona ke fallait ba zo moi le meilleur ba zuité ba lo ba pété. Et ba ko lo bana ba o asali musala, o asali contrat faire. Akoyati. Donc ba to ba ko réclamer mbongo selon yo za mutu azaki na contrat na papa Hervé Ferré. Oui, ça bon. O azaki na contrat té. On a contraté o asali. Donc so nga fona sa manière. To za ko tu ba tu moko hein. Tu ba tu moko photo chaka 10 000 pas faire. On a raté événement on a le 24 juin. Puis les gens vous pousser là. De bino le sous pesa. Toi pas de faire à dim. Au moins la catholique n'est pas ça mais la maman Marie a pas boté la bango Yesu. Biso de ba tuma pela ko photo coupe ça rappelle maman Marie maquée c'est pas boté la biso faire. Pour ça mutu mo tanya ka ah boki libanga ba tinele mbongo akati na mapesi faire. Ade. C'est mais na tambula kana ntila. Ndeto mona ka banani basalaka évangélisme basalaka évangélisation on a la bande au sala. Ah ok. La bande moi mutu atina ngadi Gaulois du sang. Ya makila ya robotama pe na zamona suka ba Gaulois na za âge moko jour au faire gola ayaka na wengi 4x4 jour asala test jour na botama. Soko lukana na mona ngo. Yo mon père Sabison. La pesa bien. Le 28 mois 1995. Sobo luki bo mona jour faire un test na wengi 4x4. Un jour yo. Jour na la botama. Batu bayate. Obanda ba mo mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation à boy bongo mukolo fait tilata mabe maison divine à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Chaud. C'est l'heure de show. Hein, oza héros topé sarabino show émission na bino bolinganga mingi na Congo esengo officiel plus télévision oyo ngai o mona musala na bino nazala na plaisir ya représenter ngo pa na bino bo sepelaka nango ez émission moko clégi show vraiment show yango tolingaka boy biso tolingaka nde boy Armel Omba pesinga ngo metolala na biso na lo merci na babone na biso nyoso challenge eza 20 000 ka. Donc 20 000 abonnés, bon mon marambo sika, bon mon plateau sika, bon mon marambo tout ya sika. 30 000 pe bon mon marambo sika. Vraiment un grand merci na batuto ba soutenir biso net ba maya moto maya tout moi, les grands boss na peso ba mbote belé les seuls griffes du moment monter maman Timba na peso na manzuzi mbote. Pourquoi pas na général manager Clovis Fimpa moté ma Doris ya maman Doris Fimpa na peso ba mbote belé notre boss hein. Na peso pena bambote rien à dire pourquoi pas na dollar rouge na peso bambote belé maître Gegeboika le célèbre maître makasi maleka makasi tina 100 ye pena rabongo na royamba lelo moni lelo to solana mona suka bagolwa abazala makambu ayo pesa makambu o madesa bana par rapport à joie na peso arosala déjà entraîné
ndeko boni Santé Kitoko, Santé Kitoko, bonjour. Santé Kitoko Nangola Nzambe Azali Kolo. Na se fait régola juste de nuance ni Kaboroni na moto Yambo. Et donc les Azali Kolo, Kolo Kolo. Na se tata na maman. Ngas kona longola. comment c'est né Dans les Kolo comment Nzambe les comment tu zala Nenga zala Nzambe li Kolo na se fait régola. ah ok Donc on perd na besoin mère na besoin longola bango. ah ok comment faire rigoler elle a profité les sous on appelle ça un beau théâtre na président de la République démocratique de la Rumba congolais faire rigoler Jésus de Nias ni Kabroni na moto Yambo na PC ba mbote trop kota zali donc ba santé za kitoko na ngola Nzambe na profité na pesa mbote pas orchidea les chocos des points ngola na pesa ba mbote trop. Ah, ok. Rapidement, on va commencer par le sujet aux autres makelele. Les autres ça milinga et pas ba gaulois, les sujet à baninga msuba zui coupage ba msuba zuité. OK. Yo poye ka ko réclamer makambo mbongo po yango ko mo créer nga ba problème. Yo poye réclamer mbongo rapidement. Jamais mutu aza gaulois a réclamer là. Ah, pour ninte. Jamais. C'est-à-dire quoi? Pour autres zaki nango posa de to gagner yango. Ndesinga on a zaki nango posa déjà na gagné yango. Ozaki na posa ni. Na zaki na posa faire yemba danger na stade de Martyrs. Na zaki na posa spectacle ça na danger, na zaki na posa plein. Pour déjà to ça déjà ba débat dans quartier. Donc les lorsque qui stade de Martyrs a fait attaquer même à l'engana ya sauter. Ah? N'engana ya sauter? Pour ni. Pour faire attirer musique ta robette le sous stade de Martyrs. Eh ben les gens sur TVT. Pour to ça ba débat trop na quartier. To tchabala, to tchama boko na biso katana. Na biselana. Wala kutu tozonga. Tant muta sali musala na. OK. A sali promotion. Mais ba pesi ba tumususu ye ba foutete a réclamer te. Ce qu'on ba to foot à bazali, na ba opé on foot à te bazali. Neti bato ba foot à te za banane rapidement. Et les bateaux ba. Ah ouais ça chaud. Ah ça rachaud. Les bateaux ba ko foot à te. Le roi ba biso ba ol. Dans la fin na ndako pena go na lali pongi na nga na che bote na nga les grands journalistes na bengi na ba fona le kana te fona lo blama ma promotion na ya na bano ganga stade de Martyrs bato o faire encore futa eza bato ba signer contrat na faire pe bato oyo eza ba oyo ba marcha ki na faire wa ko to faire azate bato ba teka ki billet ba otambo na bansela ba zo ganga ba ko ta tina bandako wana ba sala ki musala. Donc la plupart vont réclamer le roi Awawa, babato ba futati. Te babato ba ko futa bangote. Muto sala ki musala. O ne ba ko futa e. Desinga ne la boy. Muto sali promotion le roi ngasa te. Muto sali promotion faire le roi yo. Le roi ngaya sate. Ah, pouvez biso. Na pouvez. Pouvez biso. Muto sali promotion le roi ngai azate. Armel, so la biso marambo. Biso l'image marambo. Na peso image oyo. O chango muto sali promotion le roi ngasa te na pe na posa ba futa ngate. Donc pour ça on a pena ba piangalité on a zaki nango posa nazala à l'aise ce qui fait rigoler la stade na tondi a yembi danger ngasko ko nazala nga à l'aise en attendant zo luka ça va logo ya la seule campagne une semaine rapidement na ebité so boko zelanga ba image oyo te na lingele katango lo ba boye mutasali campagne ko le kayo azate na kota tina ba wenze na obele na komba stade de Martyrs na obele na komba fer sko yo ne mo salango gratos non seulement na za na lobela ka fer et na lobela ka ba gaulois donc na mo na suka ba gaulois donc jamais na la TV pour la faire été ba gaulois ne ba linga ka fer yango mona otanga kombo ya fer donc on a porte parole ya ba gaulois ya fer été donc yo ba neno ka ko loba na yo ngai na zaki na o biso zaki na ngo posa stade de Martyrs et sa réussite c'est tout auto gagner yango parce que bongo ba obo mona ke fallait ba zo moi le meilleur ba zuité ba loba pété te ba ko loba na bango asali musala o asina contrat na fer donc bato ba ko réclamer mbongo selon yo za muto azaki na contrat na papa Hervé Ferré. Oui, ça bon. Azaki na contrat te. On a contraté au sang. Donc so nga fona sa manière. To ça ko tu batu moko to batu moko photo tchaka 10 pas faire. De bino le susu bo pesa. To batu moko photo tchaka 10.
au moins la catholique n'est pas ça mais la maman Marie a pas beauté là bango Yesu biso daki bâtiment appelé encore photo coupe ça rappelle maman Marie marqué c'est pas beauté la biso faire poser la mutu mo tanya ka ah boki libanga ne batinele mbongo akati na mapesi faire ate de bolia na sima faire na boli ngal souffrir à futabino on va souffrir ça nini à futabino mutu na ça ba page na ye page les ont frappé na combo ya faire pas tant à combat faire chaîne na YouTube ils ont frappé pas tant à combat faire ko biso ba oyo to la tanga mabe na biso zanini par rapport à yo la tanga mbute mais na biso to déstabiliser faire egola ndela makambo na lobo na tininga yote ezanga yimbo o azoganga kaka bafuta ngai oza golwa te do yampaka za golwa te na kasi pour réclamer bafuta ya banga la naki ya banga lo bateke bafuta alo bande ya banga la naki abi ne faut ba yeba ka yepa sali do ba reconnaître ce que tu as compris mais afuta mari pété makambo wana po ba yeba ye ibande par rapport à réclamation mbongo ba ba réclamer balara elle a fait na ngamo na les Shets boy Liverpool atambola ki ateka ki billet gouvle gola atambola ki ateka ki billet et patient les padres atambola ki ateka ki billet bazaki belé wala abogade de yo fona yo bat ba ko réclamer mbongo muto asala ki musalati de européen nga liste de 10 attends 10 personnes ya bato baro zombongo o ba réclamer mbongo bazo eliboso museki ndingo po ana ogolwate ayaki pasa musala sali musala museki ndingo agolwate mambo ya ngoya bo ekoma bo mais museki ndingo agolwate oh yo ina te po telemi olobele rite olobele faire ogolwate donc museki ndingo mutaliboso fa futa misaki ndingo yami bale bogarde la presse Tracy patient les padres 4 Liverpool 5 papa to bateka ki billet batambulaki 5 bazeka 5 ba wanta mala camion wana K5 on a mona gani susu tel kanate litia kana ba ko litia kanate litia kana ba futika makamuni na promotion to saliete papa on va ina ndaku na yo papa tout ça bien litia kana ba ko futa yo na nini parce que litia kana on va yo papa na la a déplacer à tout quand on va wana yo na caméra na yo che wala abandi olo papa abwa kipe mabanga batinele mbongo la komba faire so faire futa yo dans litia kana mérité ndeti ngai na yebisio na l'action image ngai na beta une semaine na tambula na banzela na banono na quartier na biso na longo no soni na oganga na kombo ya faire na ganga na kombo stade des martyrs jour faire ataka ko ya chango ezaka mercredi mobo na zela faire na chango ya te na ko sko souci na bi chango promotion ça na makasi te ngana mona chango na mona njili te faire le roi raté bo faut ça soit le moko pour la musa na kota marché de la liberté na kota liberté preuve za wapi na lingaki makambu ya caméra te pour comme yebe faut futa te ya mona ça ka moni premier jour na lingaka ma caméra te za na image est-ce que image oyo on image za ngo et c'est le premier jour ka pour la saka bato pour la sala yango une semaine na la image moko asala ngo une semaine na baba na binora baba na biso te lelo c'est ça oya ba liberté soki na la quartier lelo la gangi lobi na kela quartier soki na bitabe bato ebelo baza na nini na marché ya liberté basomba billet pour nanga na ya na ganga na komba papa Hervé bato ebelo na nini na bitabe ba okamo conseil yango ezali biso kutu sati kimia pour na chango ba kimia chango da kibna kimia ngomoni na bitabe fala la msaka chango surtout ka jour akataki susu ko ya chango na baya ki fort pour la promotion de pour la promotion on a pas futa ngai en dehors à 5 personnes on a oyo cité mutu moko soit au réclamer marambongo te o réclamer marambongo on a ndengeni so réclamer marambongo c'est pour ça golote neti museki ndingo za normal à déclarer pas ça na golote ba benga ka sa musala ba benga ki mais ndé mo solo bas ba benga ki asa musala so so le côté à déclarer
papa basali un mois chaque jour babimaka na nzela baotambula baza baparent nozomona bango wana yo sala un mois obimaka kaka libanda okendaka cope na yo te ofuta ndako ndeni so badeklare baza na raison donc bato tout nde tolo baboye oyo atambola nzela ateki biye oyo atambolaki te atya makele te oyo aye kaka na plateau aye boye stade marti fere akobuka akosala boye tosala yango nde abanda kala na yesu naboki mabanga apo nabengisi fere nene tinanga moloko eloko ye ogane deja nde ofai na plateau wana ogane deja mbongo oyo batindeli oyo ya mabanga deja ogane yango tandis que ogane mbongo na kombo ya fere mama maki ezali eloko te mutabotela biso fere makambo ezocrée baproblème ya nini tosiloko madeso bana madeso bana abi azala gaulois bandaka comme japonais ya bagaulois mais à la veille écoute alongwa gaulois akoma batarini ok à la veille il y a concert baomi ko reconnaître ba saper ou banda ko finga faire egola lokwa ba musique ndingo ya komi rejeté mais c'est normal musique ndingo abande ko finga faire parce que musique ndingo na lobi ngo awa azala ki na egolwa ti aye ko sala couple na ye musique ndingo aza mutu moko abanda ko lobela déjà jibe kala ouais ye couple ngano sa ya itile lo palo ya la ki pemela jibe la ki pemela jibe tango aye da pemela hérité arabe ka pemela hérité pour la stade des martyrs asali promotion na ye aye pas faire asali promotion na ye et ça normal et ça te garde te ay goloate venanga otangi awa abosani kombuna ye nani venanga otangi obiya madeso bana ya za golo so ki ndingo za goloate mutu tu ayebi ki ndingo za goloate madeso bana ndaza goloa siko ya mwana madeso bana ko mériter le roté faut muza mériter wana sikoyo madeso bana siko fale asala oya kosala parce que muzaki ndingu ayaki contrat signé na nani yibo solo bango signé contrat na papa Hervé parce que asa goloate so madeso bana asali promotion na ye attaque golo la souci ya leader na ye dans la souci wana mona micho ça de maso ya attaque muzaki ndingu ngaza à l'aise mais venanga madeso bana ngaza à l'aise te pas ça goloa vous comprenez? Pour bango to bayaki wana même il était à kananga za à l'aise alors goloa te makele torcha na TV soro ba nene tini pas réclamer mututu oyo asali promotion za goloa te ata marché attaque à kana za goloa te mais qu'il faut gagner quelque chose faut gagner quelque chose campagne il a fait la promotion ya sali comment la TV promotion oh et bon so yo leka awa obi ke boliaka lipa ya kanga journée eza promotion te papa eza promotion te to leka na TV nyoso chaque jour da to lekaka eza na bato musu ba na TV ka pona oboka libanga alobi le baboka libanga ba tindele mbongo c'est tout solité akanda pas nini YouTube na ete mata bongo na kombo ya fere ali aka mbongo pesa fere loko même biso ba page na biso musu ko mata pour na faire égole tam nga so na ki mission mais page na nga ko mali kolo bongo te pour na lobela kombo ya fere na lobela ba golo nde ba golo ba ko s'abonner mbango na ba page na nga OK vous comprenez so bango tout wana lobela na bazana ba chaîne ba liaka ba mbongo na kombo ya fere fere ça le seul mission oyo a déclarer biloko na été donc bon l'exemple ma fere bo lieba mbongo à l'aise pour biloko na général bien on est comment on utilise sur le catalogue YouTube so faire a déclarer biloko na été papa so chango ba kata bakata muto a déclarer siko neto za boye ba golo tout ba chango na mutu na bango o azo déclarer maka mbongo za golo te de l'euro ko retenir ya moi ata golo te o azo ndesinga la action biloko mama o ezaka épreuve na na TV na beti une semaine te ba image au Berlin na meta o illustrango na otinda chango na beta une semaine na tambula kana nzela ndeto monaka banani basalaka ba évangélisme ne basala évangélisation on nga na bande usala
Ah, ok. Na bandengo. Mutu atina nga Un Gaulois du sang. Ya makila ya kobotama. Pe naza mona suka ya bagolwa naza age moko jour au faire gola ayaka na wenge 4x4 jour asala ka test jour na botama. Soko lugana no mona ngo. Yo mon pesa biso. Na pesa biso. Le 28 mois 1995. Sobo luki bo mona jour faire ka test na wenge 4x4. Ya jour yo jour na botama. Et moi no micha mo. Moi na suka bagolwa. C'est grave hein. Makila nazo yebisa. Mon père Velanda pena marambo. Nazo makila. Na sa marambulanga ezo boma matro bato ba tombola ngote. Na sali trop. Oyo moko lingo mitombola. On dit tango zo boya caméra bato ba yo ba faire on. Ba 12 nazo yebisa. Ba nini? Ba 12. Ba 12 ans wa. On sa kala entourage ya papa yo fait. Entourage a fait. Ba on va le ba on dey. Bango on mona. Ba on dey. Entourage wala. Mais to kota na malembe nzamba sunga na grâce ya émérite mayalo c'est to kota wana ya to kota na les autres du côté entourage no lingato martelé penalty parce que nazobima entourage wana teza mabeto za bien nazobima pour atanga so bachenga wana ba ndenge mobo na compréhension batu mususu atapenga so bachenga nani na faire na bureau faire batu ba ino pekaka to ine kabila fachi to ine fachi donc mudra mudwa mo ka mabe. Nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Dernier mot par rapport à l'émission. Et puis, message moraux avertir bateau. Bon, merci pour l'émission. Merci na bagolwa, merci pour la chaîne yonde boyambi ngai, boyambi mobola oyo. Ma chaîne belé balinga bango ya mangaite. Na comprendre ata. Amona ya yo nenga opesela, ya yo kotumba biso, ya yo sauter biso. Là ba tupsi ba benga na ba chaîne ko ya mona sukate. Na pesi merci même na mkolo chaîne Général manager Clovis Fimpa. Avec Clovis Fimpa, la solane bana tongo. Ah ok. To solane ki toko avec Clovis, même avec Guilain, to solane ki toko. Bon, na profiter pe na pesi ba golo tout oyo bozo luka faire gola futa bino bo cha faire wapi. Donc stade on a évité faire gola a gagné combien les milliards. Oya ba ndeko kabula bino ba 100 francs. C'est que boya ki na bolingo il a fait arrêter. Boya ki na bolingo ka ba futa bino mbongo. Papa vraiment ajuna nous plus de 4 ya parti ya bien au été kami aketika ngona sana. Siko o atikali nango. Achango tana kesi na yakabulela bino lisusu. De komika ngai mututu a déclaré marambo là oza golwa té. OK, merci rapidement ba dédicace ou bandeko mususu fo baleka. Bon, on a profité, on a fait ça, émérite Mayalo, c'est Bambota trop, émérite Mayalo, c'est Bashi, Bossamboka, nous avons Jaka, na un mois, nous 37 fois, Keboazonga, Lisette, Molasoko, c'est un an depuis Paris, on a fait Bambota trop. Kevin Zola, El Capo, on a fait Bambota trop, Eno qui battait là, marché central. Jidel Malumalu depuis États-Unis d'Amérique n'a pas ce bambotato. Jonathan Gola depuis Brésil n'a pas ce bambotato. Orchidia la Choco depuis Angola n'a pas ce bambotato. Tu m'as dit qu'il t'a l'habitude et Limbisa Babi Dilomba Glody Kapumbu guerrier américain depuis États-Unis. Glody Kapumbu guerrier Massananga. La PSU Bambo. Je peux te tirer la espace à ma banque est belle. Kasi yango bazolia tole ba monga mabanga to cha badimi te papa pe ofe. Fallait pas que tout ngamo evanda et tout ngamo pe evanda apela pa mama mari makesi. Liso donc on appela boy. Viens mukoko mundele. Viens mukoko mundele na PSU Bambo ta trop depuis Paris. Moses roi belge na PSU Bambo ta trop. Ok. On est arrivé à la fin de notre mission. Nasi wana boyoki mwana suka ba Gaulois. Alobi mutu tout a réclamé mon sait kaza Gaulois té
tokomi na suka émission na biso. Rendez-vous na prochaine numéro Oya. Ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa liminoté. A tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!